Salut! Lelo nalingaki tosola mokie na bandeko ya mibali. Naoka bandeko ya mibali mingi balobaka na besoin ya mwasi ya bien. Naoluka mwasi ya bien. Mwasi asambelaka. Mwasi ya malamu nde balobaka na anglais wife material. Donc mwasi na besoin mwasi ya bien. En réalité baloba mingi na munoko, mais so tobi to kota vraiment na misala te baluka mwasi ya bien te baluka mwasi oya fouet alobaka te so babi na esala bo asali so babi na baluka donc soumission selon définition ya bandeko na biso mibali. Donc mwasi soka aloba oui na nyonso, voilà ye wana nde mwasi ya malamu. Bomiko sarabande konanga mibali. Est-ce que vraiment so tobi to kota nango vraiment kati na bonzambe to sosola ngo pena bien? Mwasi ya malamu aza o alobaka oui na nyonso. Te. Mwasi ya malamu aza o alobaka oui na nyonso te. Mwasi ya malamu aza o alobaka na oui na o malamu. Mais côté moko boy moi genre ayebisi mobali ne chéri. Ah boy te. Au salaire. Surtout que na obo to zongi na obo moi été. O comprendre. Moi si malamu pona yo o comprendre été. Oyebi mwa liboso tango omona ozala intimider. Basi ya malamu ba intimider ba mibali. Pourquoi? Parce que baka déjà préparé. Moi ça malamu banda botama ba préparer na bango eka. Ba bongisaka e pona mobali na e. Na lobela basi nyonso te, mais basi ya bien. Mibale bele ba barate ke mwasi aza lokola lim. Boyebi lim te. Nga na yebi lim à partir à papa so papa ndo linga ba misala ferme mingi. Donc abana ko utiliser lim pour na ko limer nango ba machette. Au moins la machette mo bo ezanga minu, mais ba zui lim ba limango. Mwasi aza lim pour ko pesa mobali minu. Donc akoma ikateli pena oyo, voilà ndito ba ona linga la ko sebisa. Pour que voilà mobala koma mino akosakana te. Basi ya malamu na mokili oyo o ba mibali na biso baluka, c'est des femmes très puissantes. Baka puissante ya kosakana te parce que nzamba sala bango voilà na ndenge moko boye pour que ayebike bazaba o bakopesa forme pepe sens na mibali o amalonga. Parce que moi c'est bien abala n'importe qui te. Moi c'est bien abala mobali o abongi. So koute na moi c'est malonga, moi c'est bien. Moi c'est ba valeur o bino boluka wana. Abeli so mutu quelque part au début. Ozala intimidé. Oza intimidé liboso nae. Pourquoi? Parce qu'elle a de la valeur. Elle a du poids. Ana bongo et élément. Oui, moi ça bien razobate. En tout cas, bon c'est trompaka que moi ça bien aza oyo andimara nyosa. Oui. D'ailleurs quand tu filmes un prince à New York était abisso. Donc cette femme là, elle est déjà préparée à Zakozela Oefe Aya. Yango mona c'est une fille ou alors une femme de caractère. Ayebi eloko alingi pe bisika nini aokende. Mais ce que ba mibale belé tellement ba faible. Ba obanga, babanga basi ya bien. Oui, tanga moni moi ça bien comprendre. Awa na kokate. Awa non kokate parce que on dirait son ameki et bêta poto. Voilà à quoi intimider yo. Mais au fond d'elle, voilà tokolo baneni na libanda elle paraît forte. Un esprit nettement mobali. Voilà parce que bakana zaravuma na ba limite na bango elles sont bien clôturées. Voilà bana ba limite na bango et que ça je veux, ça je ne veux pas. Elle sait ce qu'elle veut. Oyato balolae na gauche, balolae na droite, sani non. Pourquoi yo il faut olingaye? Parce qu'elle a été préparée pour toi. C'est une lime, une aide semblable. Ça veut dire que Moutou a prêté yo la main forte. Donc elle doit aussi être forte. N'oubliez pas que la femme a été tirée de l'os. Mais nous on a été tirés de l'os. Alors les vraies femmes, c'est des femmes du Barabassia kilo. Au début,
O bazaneti na contrôle na été. O bon on dirait on dirait za teti On dirait donc voilà c'est non kokaye au mona ke mi basi bela bien. Ba pesa mela mibali ba banga bango ba kima. Mibali ba luka basi azoba. OK non, maele na mutu ezate tango oyipsika manzaka. Kabelo. Choko. Bilamba. Abetela yeka ba masolo wana. Mais moi si azana bongo. Ou avanza mobile na se ba o solo la. E mo mobile oki pena mayelo ezobimawa. Non. Fona kangama na moi si po na ki liboso. Kaka mutu amayele ne mutu a comprendre que moi si ndaporta ka vision mobile. Boye ba ngoti. Moi si nde apporta ka vision ya mobile. Yenda monaka. Yenda omona lobby. Faut pas comprendre. Amonaka liboso ya. Pona nini? Parce que Nzambe atia eloko moko kati na ye. Elle a été préparée pour ça. Moi c'est na via mobile pona ko bunde tumba. Pona ko longole na poto. Pona ko pese vision claire. Bon mona ngote mobali so abali moi c'est bien sentir ka bo moi ça continue na ko mona ka mobali ba santé ba no changer. Muke moi promotion, moi voiture, moi ni parce que moi si on a na bagage à kilo. Aena mabolongo na se a moi si OK chaque fois mobali nazo coucher na ye a obimana biloko. A obimana mapamboli. OK neka bodon soukwa mi lumière ba partenaire ba omona opena opena mutu. Po ani po moi si a malonga avaina ndako. Mais ba musuba ba poisse mais basi ya solo so a côté na vie doit changer vie mais mi ba les belé ba intimider na basi ya bongo ba bangaka. Les femmes là ce sont des bulldozers. Mais yeba ke soko kutani batia mwasi ya bongo liboso na ko bangaka te parce que mi ba les belé ba lingo kola te balinga basi ya bien te que non bona bo benge teti ayo kaka te asala bo pour aligner kola te pour ebi que so na vai na mwasi il faut na zonga tout droit il faut na tika via buzoba il faut na kola na koma na maturité mi ba lebele balingo kola te balingo tika ba amike yango kaka ba tika basi ya bien pour basi be ba mi tuna mais neni to bala te neni ba tika biso mais ba zo tika bino parce que bo tellement poids mobala lingo kola te alingi ba vina pambala ba via des ordres ko tricher ko sala bo tout ça là ko réfléchir toujours le quoi moi muké mais moi sur azwa ko memayo na élévation voilà balinga basi ya bongote ba mibalo ba kola te kaka ba oyo ba comprena ka ba oyo ba comprena ba konza minene o ba valisa masolo o pena ba valisa masolo ba zonga pourquoi ne so pas mère. Voilà mère c'est papa kuna te keba papa na moni bien te na loti bien te eloko no ke na obongo papa so ke na oboe wana kuna ma bien te keba na mutu wana na mona ke bien te intuition na ngebetaka okapena mo so sa musana mobala na musala mabolongo moko pena ki abimise le vision et bandi le lotin banda Joseph parce que c'est la femme qui porte la vision. Basi on a bangi sa mi balo senti pena que moi si ma yele fine. Et bandi les lotins. C'est Marie qui a porté la vision de Joseph. Ah oui. Parce que Joseph était de la famille de David. Pour na libote à David nde balaka ki ke mokonzi moko akobota ma o bokonzi si la kate. Ezaki na libote à David. Voilà. Mais incroyablement, to mona ke Marinda kumbizembe o ana libota. Il y a David était. Vision où il y a ange Gabriel apparaître. Le mari ne savait même pas. En ce moment-là, c'était son fiancé. Il ne savait pas que l'accomplissement de la prophétie viendrait par sa fiancée, qui n'est pas de la famille de David. Moi, si pas on comprendre était, mais pourquoi l'ange Gabriel m'est apparu? Parce que c'est la prophétie de la famille de Joseph, Oazaki Mokitani à David, voilà, devrait s'accomplir à travers elle. Ba papa na biso, ba chéri na biso, biso basi, na lobi bien basi avec vertu. Tu portaka ba vision na bino, si vous ne le savez pas. Mobali oyo, abanga à moi si.
Mobali oyo alingaka te mwasi apesa ye conseil. Na Bible mwasi a bien. Mobali oyo alingaka te mwasi na ye aguide ye. Na ba makambo ebele, ba vision ba nini. Arata mambo ebele. Parce que c'est la femme qui a la vision. Heureusement, parce que Joseph a raté ma pamboli, heureusement, l'ange Gabriel est encore apparu à Joseph pour lui dire Ko bengana ete parce qu'en elle, oh, c'est la vision. En elle, ezali pena oyo kaka mwana nzambe, ezaya mabete. Azo porter oyo babengi Yehoshua Mashiach. Oyo kobikisa mokili. Mais c'est ta femme qui porte cette vision-là. Yo mutu oyo boya kakoyoka mwasi na yo. Obanga mwasi azana ba vision. Obanga mwasi azana ba projet. Basa mambebele, trop de problèmes. Monique, ou raté mambebele. Accomplissement, ya mambebele c'est par ta femme. Mais ce n'est pas toute femme. Mibali siko babanga les bonnes femmes, c'est le diable qui est derrière ça. Balinga basi facile. O baloba salabo asali pesa liboso apesi pesa sima pesi kende bo apesi. Mais moi si o ya bien aebi limite. Aebi so papa ici c'est débordé. Ça c'est non. Regarde la cause. Avançons comme ça. Chérie, j'ai un projet. Veux-tu me soutenir? Mais ce projet-là, c'est pour toi. Les bonnes femmes, elle est forte de caractère, elle est puissante, mais à l'intérieur, elles sont tellement douces. Il faut avoir la chance de la découvrir. Hein? Elles sont tellement douces. Bayeba ko linga ke soka pesi parole na e. Muto ko longolonte. Bali oyo ba négligeara basi. Mi bali ba faire souffrir basi na bango. Ba comprendre na noter. Mais tant où ange apparaître dans Joseph, Joseph faisait qu'il n'a projet au boya mwasi na e. Joseph a talobi Nzokane nango Immaculée Conception. Eza nango zemi ya bondumba te. Eza o ewuti pa nzambe, vision ewuti pa ya kolo. Combien de bamibali babengi basi na bango ba rebelle. Combien de bamibali baboyi basi na bango ba memi ba projet malonga. Combien de bamibali baboyi ba conseil basi na bango parce que bango ba na vision. Mais mobali alingi ko accepter te que nzambe asala mwasi na substance dure. Ayaka na vie ya mobali pona opesa ye direction. Ayaka na vie ya mobali pona ko ningisa ye. Abimisa le meilleur caché en l'homme. À faire accomplir la prophétie. Ya nangai, ya mobali. Ke bana mwasi. Et puis tant on pona mwasi ko kendara te le bana ba les côtés les plus pété facile. Parce que bolingi ba ça ba pété trop. Bolingi mwasi ka donc souka na ka apparence. Mais keba mwasi souka ne cause apparence. Grandeur ya bongo, grandeur ya ba projet, grandeur na yo kozana ngo lobby. Donc la femme elle doit être très puissante. Tant mobala olinge, yo mo senti penage makambo izali. Mère à lobby to lobby te ke basi ba dominer mibali. Non, la femme doit être respectueuse. Mais il y a des femmes et des femmes. Il y a des femmes oiseaux lala. Nzamba ola que lobby, qu'est-ce qui va arriver à son mari? Tangana ebisa yo. Yo mobalo lingo ke liboso lingi ba bokonzi ba leadership ba nini na mwasa mabe. Ya yo okufa loko asoso. Mwasi na yo nde aza okaka backbone. Mukongo na yo asima. To sakana na basi te. Mwasi auti na kati na yo. Amudu musute. Bezate ba kena osele kote musu bazuye na kati na yo. Na mukua basali babimisi babike no yende makasi na yo. Aya ko prêter yo la main forte. Yo zwango baje. Joseph a comprendre masolo lobi tiens o ya venir nanga kombo nanga etanga mamokili mobimba e komoma na ba Bible ti des années des millions d'années ba kotanga ngo kaka. Joseph a comprendre masolo abi mère yaka koto no bombo kitoko no bala yo. No balo.
zemi na yo oyo na obalo zemi ebimaka ke za ya ngai zemi ebimaka ke ya ngai vision à moi si vision na yo ya soutenir ango tala Joseph abenda pena moi si kitoko abali masole vandi abombi maribie tala nenga kondo kima na eti kuna na ba wapi kuna po basale mabete akimi azui Yesu amati bien allez bakimi na Egypte ye wana Joseph aobombaka mwana na ye vision o ezaki na kati ya Marie aobomba ngo kitoko aobokola ngo bien mais bino ba mibali misusu musaka ko boma ba vision basi olingo soutenir moi sino take liboso ngana mobali oza eloko loba wate bona bo mais oyebite ke nzamba déposa vision kati ya moi sina yo ça c'est les femmes puissantes moi si enseignera mobali na ye na ndenga bien ya komikitisa oyebi mutu loko a Ponce Pilate Ponce Pilate balinga mususu kuna beta ye boma esala boye Ponce Pilate alinga mbeka masolo mwasi nzamba sa lobelie atala lobi leta na koma kuna esimba bien te koma mukanda mobali na ngai mutu wana kosimba ete sokola maboko aza inosa komeka te na loti ndoto ya mabe Ponce Pilate atangi ka lettre mwasi nebo madame alobi nini alotaki nasimba muto te mbadi mwasi na nga soka loti eyindaka mabe akangi lettre abimi liboso na banga tali kutu batu te abi ngai muto oyo na yebe loko te na sukuli maboko na sukuli na sokoli maboko na kota makambo te pona kati ya muto na moni lo mabe te bosane obolingi yaya Ponce Pilate abimi na masolo makila Yesu na maboko a Ponce Pilate te mais so ezaki yo mutu atembe mwasi na loti ndoto epso alongwa yo gaboye na kosala ngo yo nani yo mwasi okoloba na nga yo mwasi okoloba na nga mobali oyo a reconnaître existence ya mwasi na pesi esika ya malamu na vie na ye na mwasi a mobali oyo akende toujours liboso nzamba opambolaka ye mima mibali oyo baluka konyata basi yana basi mususu so akoti na vie na yo akobima sute so bimisi ya déclin wana okaka pena siko ke basi onzamba sali les femmes puissantes comme ba Déborah basi apamba te mona mibali ebele baboyi basi ya bien pour ba apporter bango lumière bango loko ba bata misala mabe baboyi ko vanda na lumière pour misala na bango ya mabe ebima Jean 3:16 kitati na 20 si solopi naza lumière ba o ba ya pa nanga pour ba ebike bana misala malamu ba o ba misala mabe ba ya te basi ebele ba oboya bango na mabala surtout les femmes de valeur avec les vertus ba oboya bango na mabala pourquoi parce que mibali na bango bata misala mabe balinga basi ya bien te moi so ko pese direction moi so ko apporter ba conseil et puis basi yango so akoti na vino il faut atonda atondi famille faut pas comprendre que mère azali yo siko pona yo komi ote moi si mobimba autoritaire moi si mobimba non ce sont des femmes douces mais elles savent ce qu'elles veulent pour ba yebi o ba omona moni bando tika ta vino nengo koma muto peut se conseil malunga zara suto okoma na yembele mela nengo lingizonga kena kozwana ulanda les côtés les plus pete walo ba no wina nionsa azanga valeur baso mitu boye aloba wina nionsa porta ko rien koka aza koka ba mi ba gana basi mususu koka spirituellement azana e mutu normal handicapé te mais spirituellement a koka mais ça ba koka musu mais spirituellement na mabo mi bale so va ina on sentir penanga j'avance yongo toke ba bande o mi bale zai na nga conseil na nga parce que vraiment si aubangisa o ba mona neti que non elle est de trop quoi elle est trop mais ezapo a élevé parce que c'est la femme qui bâtit azalo quoi maçon les gars mkonda kuna makasi